etuka ya Sankuru ezwami na katikati ya ekolo Congo Démocratique ezali kokutana na mikakatano minene na mai matali bokolongono bwa bato. Mbula na mbula etuka ezali kotungisama na bokono ndenge na ndenge pe mobu 2024 etikalaki nsima te na makambo mayema mawa. Awa na Katakokombe bana bazwaki mangwele mpona kobundisa bokono bwa rougeole to kintuntu. Eloko epuse ngai etindi ngai binaya na mwana ngai na bana na ngai baya kosala vaccination parce que maladie eza nango mingi pi bana bakufi mingi. Bana baza kokufa na milie na biso na yango na sengi na sepeli pe na ndenge bino bokomeli biso. Lokola pe maladie eza ko continuer nde na ko senga na bino bo continuer bo sala pe musala na bino malamu. Parce que oyo epesi biso courage mingi. Mana balingai bakufa ba musuba okufa te nzambe akosalisa parce que bino bozali wana message to kopesa bango baya na bana kaka to continuer na bango baya kaka parce que awa ezali nde libiki ya bana nde likomeli biso bana bakimba balingai babanga mesikoyo to moni ke ezali nango malamu bana ba okufa liso malamu ndenge bakufa kili bosupe en tout cas impression na biso za vraiment toza ko sipra moni surtout que bamoko bazomona neti balingi bazwa bana soki makila soki intelligence zukande baza kosunga bango pe ba soulager bango de vraiment tozomona que vraiment toujours ça penza mais sous matonde biso pe toza ko sensibiliser baninga na bandeko que baya na bana batika bango na nzamba to na banda côté pona kozwa mangwele mabongisi Médecins Sans Frontières to minganga bayebi ndelo te ekutanaki na kokoso ekasi mpe esengi bosangani na lombango na mabongisi masusu pe na mbula matari pe lisusu boyokani mpona kopekisa bokono boye pe kobikisa bomoi bwa bato. Première difficulté tokutani nango ezali enclavement d'abord ya province na ya zone de santé. Province ya Sankuru ezali enclavé wane yebani na Congo mobimba. C'est-à-dire ezali ba place nzele ezate tout ça. Zone de santé encore ekomi plus ezali pe enclavé makasi. Tala na difficulté ya liboso. Poto koma awa il fallait toleka na province ya Maniema, toleka na Kindu. Tozwa ba moto donc tongo pokwa poto koma to sali 4 jours distance ya 600 km poto koma wana kokoma na zone de santé siko kokeni na ba aire de santé ya musika lisusu ba 250 km ba 200 ka na zone moko ba zone yango ba aire de santé yango ezali musika nzela ezali te donc nyonso wana ezalaki un grand défi pona biso pona kokoma place tozali na kosunga bandeko oyo ya zone de santé. Donc défi ya munene oyo nakoki koloba ezali défi ya accessibilité na zone ezali presque pas difficile enclavement ya zone donc banzela ezate yango wana défi ya liboso oyo mpo ba matériel na biso ekoma awa ezalaki casse-tête. Il fallait qu'on soit donc ba moyen belé tantôt ba baleinière tantôt ba avion tantôt ba nini distance ba moto mituka kutu ezoko mate donc voilà difficulté ya munene otoza nango en terme ya makambo wana. Utasanza ya mibale ya 2024 Katakokombe esili kotungisa mambala isusu na bokono bwa Kintuntu kolanda bakonzi ya mai matali bokolongono bwa nzoto na territoire ya Sankuru bato koleka nkoto mibale bakanisami ete bazwami na bokono bwa Kintuntu na Katakokombe pe baton tuku motoba na motoba basi bakufi na yango. Malade etali otubengi rougeole za belé na Sankuru ezubana belé na Sankuru et que tout compter tout compter bana obatiki biso de obana bakufi na ba famille to kokisu ko compter te ba semaine o to le cas tout compter na Sankuru mobimba tout ça plus de 2000 cas ya rougeole. Alors surtout tangi bana otozana bango na ba coin ya bomboka ya fin fond toko surtout tiki bango ka bongo toko le la Sankuru kokoso ya mambi mabokolongono na Sankuru ezali kokundola tina ya mabongisi mabokolongono mai masengeli koyikisa makoyika mpiku mpe masengeli kopesa mabisaleli ya malamu ezali na tina mingi kokoba kosunga bana mboka mpona kopekisa bokono bwa Kintuntu to rougeole pe kopekisa mawa masusu. André Ndambi pona VOA Lingala, Sankuru.